bo s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations ya artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambolama e suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est comme ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. L'homme, la nignoso, il y a chaîne Abisso tolo na TV partout dans le monde entier que bozo landa biso na ba téléphone na bino na ba télévision na bino que l'éternel Dieu nzambe alola apambola toute la famille au bozo landa biso na minute oyo na pesi merci na maman na biso na kombo ma ana Kalambai o azali lokola notre boss et puis na pesi papa Carlos Kalambai et toute la famille nzambe vraiment apambola vraiment bino ebele. C'est votre humble prophète Samuel Eric na si ma caméra tout le monde papa Francis nzamba la mon papa mola bino. Je crois lelo to yambi un grand homme de Dieu. Lelo to ko solepe mo ba sujet moko o ezali ko simba monde entier. Ning tozo solane lelo to solane likambu ya combat spirituel. Bitumba ya molimo ne baba na lingala na français combat spirituel. Chaque église lelo et komaka likambo ya combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. To yebite Christ alors au sale lelo monter sur la croix. Bible lobi na mokanda Romains chapitre 2 verset 1 il y a aucune condamnation. Le combat on est lié à likambo ya condamnation. Et avec l'homme de Dieu, nous sommes capables de long et à large. Il y a quoi expliquer biso est-ce que na temps autozanango les combats spirituels existent toté. Ce qui existe quand a prouvé que son écriture. Na temps autozanango parce que Christ a yaki quoi accomplir union sur la croix avec les combats. Pourquoi bana na nzambe zo samela ya combat spirituel na ba église to yebaka lelo pa kotsel kambo combat spirituel. Voilà le premier sujet. Deuxième sujet to parler neli kambo ya la délivrance. Est-ce que ba délivrance to mona lelo? Est-ce que ils ont vraie délivrance? Ya komona biloko malakata nzoto bato. Est-ce que na Bible ba pratique wana ezali? Et troisième point pour te chiter, likambu ya la prophétie. Nazomona, nazoyoka. Je crois ma kamuto solango yangwana. A complicité avec mon caméraman, azo fungula, ozali. Plateau na bisoto mona, notre invité, au tembe, na mokola lelo. Shalom Dieu. Shalom, mon prophète. Je suis très content d'être boyambinga na kati ya émission na bino. Tikanzambe azwa lokumu pour la journée à l'élé. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi m'ngome mata pour batba landa biso. Alika même respecter ba landa biso, on me l'appelle ko se présenter. Tout monde yokaka, kombo na yo et puis ministère na yo. Merci beaucoup. Kombo na ngai le pasteur Gédéon Poba, ya ministère évangélique Parole du Salut. Eza basé na Kinshasa na Mongafula. Alors na sepeli makasi ko prendre part malgré que batan eza ko permettre te mais nzambe lelo na ngolu na ye à permettre que toleka en direct. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois aux alliés notre chaîne aux entours kaka sur la parole de Dieu. L'homme de Dieu
bando bani ministère na yo so yoka dai kamba combat spirituel. Eh oui, combat spirituel oui parce que elobamaka ezolobama et puis il y a une vérité où tu as trouvé na kati ya parole de Dieu. C'est vrai. Oui, c'est une vérité comment? Parce que sur le biboye c'est que Yesu musala na ko sana kulusu c'est que zagia na ya pamba. Non, Yesu asaki musala pamba te. Yesu koya na ye ayaki parce que mokili ezaki na besoin ya lobiko. Bible lobi dans Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ayaki po ete mokili mobimba po ete nandela ko kufa pe ko sekwa na ye mokili mobimba ezwa bomoi et bomoi ya seko. Mais toujours mona ke combat spirituel eza eloko moko o eza réel parce que ebandia wana mokili te. Ebandi na mokili na biso ya batu te. Le vrai combat ebanda na lola. La présence en Nzambe. Lorsque le diable qui était Lucifer, l'ange de lumière dans la présence de Dieu, azwaki posa yako koma lokola mokili na ye, posa yako koma lokola Nzambe et à se rebeller contre Nzambe na kati ya motema na ye et Nzambe lokola a supportaka a cohabitaka na lisumu te nde a précipitaki atindaki Michael a précipité Satan et Bible dit il y eut guerre dans les ciels. Michael et ses anges ont combattu contre l'ennemi. Donc bitumba et banda awati c'est une affaire de très longtemps avant que mutu aya ko exister na mokili. Et donc, Yesu, tangu aye, le combat n'a pas aussi commencé là. Donc, et bandi wanati. Donc, et bandi te tangu Adam na Ève bakelami na jardin d'Éden et tout ça. Pourquoi? Parce que toujours mon ango. Que tangu nzamba keli Adam na Ève na jardin d'Éden, vite, noki to moni ke nyokaye. Aeko bima. Aeko sola na Ève, aeko séduire pour que akote na lisumu. Donc toujours mona ke nzamba keli mokili moko ezaki perfect, donc parfait. Alors atie mutu na kati pour ka vivre vie moko ya kitoko. Mais to moni ke na kati wana ennemi aeko se présenter oyo a kotisi mutu na kati ya vie o nzambe abongisa ki te pona ye. Donc le combat n'est pas concept o nzambe abongisa ki yango pona biso, mais c'est à cause de l'ennemi des combats ezo exister. Merci beaucoup. Na revenir na yo na Jean chapitre 3 verset 16 obi car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croise à lui ne périsse point. D'abord périr, c'est la mort. Ne périsse point, c'est aussi le combat. Vrai ou faux? Oui, oui. Hein? Tu vas wana, quand la version non wana. Ne périsse point. Mais comment une personne va recevoir Jésus dans le bon monaye, mais la même personne wana, au lieu que cette promesse wana, elle s'accomplit, mais ça que s'accomplit, mais de plus en plus, ils ont retourné sur le combat spirituel. Tandis que ça dit que non, car Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Parce que donner, c'est un don que l'Éternel Dieu nous a donné, comme Jésus. Jésus-Christ, c'est aussi, ça va comment la vie à bateau. Mais comment nous avons opéré malgré que Christ a déjà cassé? Quoi? Parce que Dieu nous a monaki que mokili mobimba ezaki na se ya puissance ya munguna depuis le jardin d'Éden. Parce que combat na kati ya mokili ezwa sens nango à partir à jardin d'Éden. À partir ya shit ya mutu. Tango mutu ye moko apesi accès pa munguna na koyoka ba proposition na ye et l'homme et sa femme ils sont tombés dans le péché et bazaki séparés na Nzambe et c'était là que commence tout le problème du monde et banda bisika wana. Ndio moni pour que Nzambe asilisa yango
atindaki Yesu pour que Yesu aya kosilisa séparation o ekotaki. Voilà pourquoi mutu nyonso azoya na mokili ayaka na mission moko ndenge mokonzi na biso Yesu abotamaki na mission. Mais tozomona ke vi na ye moko Yesu kobotama na ye ezalaki déjà na kati ya bitumba. Pourquoi? Parce que tango abotami Bible ba mage ba uti na Orient ba ye ba ke non, le roi des Juifs vient de naître. Mais on a combat physique. Tango eza combat bazobundisa babi le roi des Juifs vient de naître. Oui. Mais c'est un bébé. O abotami pe na maternité te, abotami na crèche na ndako ba meme, abotami na condition moko oboko ndimate ke roi abotami wana. Mais spirituellement, les mages ont vu que cette étoile est étoile ya mokonzi. Donc bazo bundise te parce que za bébé moko outi ko botama na crèche, mais bazo bundise par rapport ya destinée prophétique na yi. Donc ba combat auto kutana kanango ezaka lié na destinée o ya mutu. Donc lié na mission o ko accomplir na kati ya moki. Donc malgré que yemino yesu na kati na yo, malgré que Jean chapitre 3 verset 16 ezako existe kati na yo, mais il faut toujours il y a toujours des combats. Oui, parce que Christ, en mourant sur la croix, a inauguré une nouvelle alliance. À côté sibiso na boyo kanina tata. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui va une nouvelle alliance, c'est que alliance à liboso ezalaki. Alliance à liboso eza onzambe asaki na Adam na Ève na jardin d'Éden. O esimba kite ezalaki cassé par l'ennemi. Donc nzambe asaki alliance na Adam na Ève, diable aza na kati alliance wana te. Ye musala neza aya ko bebisa kata relation entre mutu na nzambe. Alors nzambe tango eko rétablir alliance na nzela na Yesu. Alors alliance wana ezo concerner mutu o aza sauvé ngai na nzambe. Mais le diable est toujours dehors. Aza tango nyoso libanda ya alliance wana. Alors akolinga combat eza pour mettre fin à cette relation qui existe entre Dieu et l'homme. Vouloir séparer l'homme de son créateur. Yangonde mission principale ya combat spirituel. Donc tangu diable azo ko bundisa mutu. Tangu diable azo yande pour que amema yo libanda ya plan oyo mokeli na yo atindeli yo na mokili oyo. Voilà pourquoi a réussi ça na ba vie batu belé ndenga réussi ça na vie ya Ève oyo a pesa qui est accès. Donc yangonde ezo sala ke mutu ayambi Yesu a komi mwana nzambe a koti na alliance ya nzambe, mais le diable n'est pas dans cette alliance. Ye aza mutu oyo aza libanda ya alliance wana akoyande pour que aluka ko détruire acha mbulungano donc abebisa acha alongola momoko na boyokani o eza kati ya mutu na nzambe. Alors soki mutu o ayambi Yesu malgré ko yamba na Yesu apesi quand même litoi na ye pa ya munguna, apesi quand même litoi na ye pa ya diable. Alors diable ko kotisa venin o eko bebisa relation na ye na nzambe. Ndenge moko na Ève, nzambe apesa ki bango ba instruction. Boko lia ba arbre nyonso tu ya jardin, mais arbre eza na kati ya elanga, boliati donc eza instruction papesi. Mais serpent aye ye azana kati alliance na bino boyokana kite ba instruction apesa ki bino ye taliete ye ayende ko faire douter yo est-ce que yo kanisi penza ke nzamba lobaki ke soki yo donc abandi ko faire douter yo tangu yo po ndimi doute wane koti kati na yo olandi nzela na ye opesi accès malgré que ozana boyokana nzambe, mais quand tu donnes l'accès à l'ennemi azui peut pouvoir. Donc c'est ça yango des hôtels isabiso existence. Tous en combat parce qu'il y a l'existence d'un ennemi. Ok, merci beaucoup. Hey, petite question, Nanatuna. Babé, un combat spirituel. Comment un homme physique a comme Bunana Bitumba Molimo? Babé, un combat spirituel. Mais nous, tous ça physique comme ça, mais comment un combat spirituel? Oui, merci beaucoup. Parce que on dit combat spirituel parce que
La Bible dit dans Job 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, la partie essentielle de l'homme, c'est son esprit. Quand Dieu a créé l'homme à son image, c'est l'esprit de l'homme que Dieu a créé. Et ensuite, il a formé la poussière pour mettre cet esprit. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui est la partie essentielle de l'homme. Donc, lors de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, mututango akwei molimo na yende e kabwanaki na nzambe. Donc, voilà pourquoi mutu oyo ayambiye sute pour que abota mayasika aza lokola animal babengi homme animal. Donc azaka na âme na corps mais esprit na ye eza éclairé eza régénéré. Donc on a directement to côté quatre lois spirituelles. Donc revenons dans notre sujet ya combat spirituel. Donc makambunio surtout avant et se manifester na physique et zakana ba cause nango spirituel dans le monde spirituel. Donc avant que nzamba pambola mutu, to nzambe a frappé mutu, to nzambe a exécuté jugement moko likolo ya mutu, to a sala eloko moko boye sur le plan physique et bandaka nanu sur le plan spirituel. Donc l'exemple est à roi Salomon. Vous voyez que roi Salomon c'était le roi ou l'homme le plus sage du monde de tout son temps. A Sengadin Nzambe sagesse et pour qu'à gouverner Israël. Mais Nzambe pesa qui est sagesse que les kambatunion surtout na surface ya mokili. Mais vous voyez que conversation na yena Nzambe pour pesa sagesse ezaki na ndoto ezaki physique boete. Ça veut dire que c'était son esprit qui a parlé à Dieu. Quand nous avons accordé sagesse na esprit na ye, à la mouki et puis à moni sagesse. Sagesse et se matérialiser. Donc, et outina nous spirituellement et puis et commis physique. Donc, voilà pourquoi au monde que oh non, nazo lota bandoto ya mabe, nazo bandoto na bazola. Donc, dans nos rêves, ça ne révèle que l'état de notre esprit. État esprit na yo. Est-ce que vous êtes faible? Est-ce que vous êtes makasi? Est-ce que esprit no eza na état nini? Nde okomona ba qualité ya bandoto o okobando zala nango. Pourquoi? Parce que quand on dort, c'est le corps nzoto nde mutelali ezopema. Mais esprit epema kate. OK. Merci beaucoup très cher Internet pardon na biso. Merci. Et je crois que tu vas revenir encore dans mon combat spirituel. Tout on a tout na yo ba source na yo tu api. Na nyaza hauteur au combat spirituel et puis comment mutu akobima na kata combat spirituel. Est-ce que mutu pana ko na vie ne peut mbapa ko tambola. Il y a ba remède na vie pena mutu ko tambola sans combat spirituel. Tia okufa. Le combat est cause à la nango. Mais ils ont une manière basée sur la parole de Dieu sans que à subir influence négative ya combat. C'est-à-dire le combat cause à la Bible lobby résister au diable. Il faut loin de vous. Résister au diable. Soumettez-vous à Dieu d'abord et résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand le diable est loin, ça veut dire qu'il y a un libre, non? Donc avant, il faut d'abord se soumettre au principe de Dieu. O ezaka moi pas si pour na ba chrétien o bazo benga mabana nzambe lelo ba se soumettre mobimba na ba principe ya nzambe. Tu peux est-ce que on peut savoir deux ou trois principes mon potoshi dans la deuxième question. La Bible dit rechercher la sanctification et rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Eza ba principe. On a la sanctification et la paix. Eza ba principe de base. Ezo garantir mutu une vie oyo eza agréable pa nzambe. Deuxième, la marche par la foi. C'est un principe du royaume. La Bible dit que la foi eza barrière, eza bouclier oyo ko empêcher ba flèche enflammée à monguna. Ça veut dire tant Bible yo le pesa biso bibundeli ya molimo c'est que bitumbezali. Troisième, donc la foi, la marche par la foi, parce que la foi eza kaka arme te, eza pe fruit de l'esprit, eza na ba facette belé.
alors la prière, la méditation de la parole de Dieu, ce sont des principes bibliques, des principes spirituels qui permettent de maintenir équilibre, et même si le combat est permanent, de subir influence négative, il y a combattu. Merci beaucoup, très cher Internet. Je crois à tous vraiment béni. Moi, Tamouké, Simba Kambouya, combat spirituel avec l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon Poba, Nzamba Pambolayo, toqué directement dans deuxième sujet sur la délivrance. Les pratiques, les Kanakats, la délivrance. Les pratiques, tu aussi, mon gars, qui est pratique, on est les Kanakats. Est-ce que délivrance, pour te faire la délivrer, il faut, Banzombo, Moussou, Banine, il faut guimard. Ok, il faut d'abord définir ce d'abord. Délivrance. La délivrance, c'est quoi? Oui, la délivrance, c'est le fait de trouver une porte de sortie, une voie de sortie. Ça veut dire, ils ont signalé que Moutoumoko Azana c'est en prise, Moko est rendre esclave. Bible lobby, chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Donc, le premier ou la plus en prise, il y a ma cassicoleka où ils ont retenir un esclavage où Monguna utilisa depuis le début, c'est le péché. Le péché est à base. Il y a ma possession, il y a ma obsession, il y a ma oppression démoniaque. Pourquoi? Parce que le péché, c'est ce qui ouvre la porte. La force du diable, c'est le péché. Ma casse à Satan les a l'issoum. Or, qui commet le péché, c'est moi qui commets le péché. Alors, ce n'est pas son propre péché à lui, le diable. N'est-ce pas ma casse? Alors, nani a péché ma casse? Wow. Donc, quand je mène une vie, d'abord, Oyo, et ça n'a pas porte d'entrée belée. Awa lissoum à gauche, lissoum à droite, lissoum à gauche, lissoum à droite. Ne nous étonnons pas que Moutou aille prière, assemblée et tout, à Zongi, mais à ça posséder. C'est logique tout à fait, parce que quand il y a une porte ouverte, Monguna a tout chassé, Bible obitan au chassé, accueilli. Mais, bisika accueilli, ce qu'a trouvé qui m'y a été, à quoi kozonga. Mais à quoi kozonga na dimension moussous. Donc, c'est ce qui fait que, aujourd'hui, on a toujours qu'il y a des délivrances, pourquoi? Parce que la délivrance, il y a un principe. Quand quelqu'un a assez en prise, il y a Monguna, et que par la grâce de Dieu, Nzambe a visité, a accordé libération, a fongoli, a libéré, il doit garder la délivrance. La délivrance va garder. Mais parlons par rapport à la pratique, ils ont salima lelo na ba église, tozo monango et tout. Je partirai plutôt na ngambo yo Bible lobby. Ne jugez point pour que vous ne soyez pas non plus jugés. Mais Bible que non, vous les saints vous jugez. Oui. Même Bible. Et tu peux juger, mais tu peux juger dans siècle présent, tu peux juger dans le siècle à venir. Donc c'est-à-dire même si tout le monde va pratiquer les armes, même si tout le monde est pasteur, moko pour nous délivrer bana basi, ko longa bana basi ba sous-vêtement na bango, le quoi ça délivrance pour ba mari de nous bima. Donc là tu juger kakate, tu tikango, ne juger point mbisi abimi na lokola mutu, tu juger te. Pasteur moko boyabi po mili mabe ya fi oy mazana mari de nuit pour na kabana mari de nuit il faut na kenena il faut comprendre ça nana loba to juger kakate muto zo de to juger kakate donc même s'il y a des pratiques tout le monde banga on au sala ngona nzoto ya batu to juger kakate bon na lobi te ndenge bisiko yo komi wana to juger te na sens que nous ne sommes pas leurs juges mais biso toko boaka misu na biso na liloba nzambe. Donc eloko nyonso tu o ezo salima na kati église na kati ya ndako nzambe il faut ezala lié na ba principe biblique. Mais alors benga balobi ezali eza surnaturel. Yo pourquoi na surnaturel?
Je crois au surnaturel, parce oui, que le surnaturel, c'est le quotidien, il y a mwana nzambe. Mwana nzambe nyonso, oh, azana molimo santu kati na ye, il faut bika surnaturel. Parce que on voit ça, bilo kwa babi que non, ils surnaturel. Mais soit benga balobi ça sacerdoce. Alors, tangu mutu azo sala ba pratique, oh, ezo contredire liloba ya nzambe. Mutu azo kende na adultère, azo kende na impudicité, azo extorquer ba maman na ba papa ba tout ça sous couvert ya délivrance. Ça c'est la parole de Dieu qui le juge. Et ça bisoté ozo faire, ozo interpréter juste liloba nzambe. Parce que mutu akoloba ke non aksanga na moi si pour que abimisa mari de nuit to mobali ya butu to quelque chose comme ça. Donc aza déjà na kati ya lisumu ya impudicité. Bible est condamné déjà. Donc avant que ngana loba la parole de Dieu est condamnée. Donc ngai nazo traduire kaka ke non mutu azo tsala ba pratique wana aza déjà libanda. Donc quel que soit ba miracle ezo sali me pa na ye eza Bible lobi yesu abaki beaucoup bagoya mingi bagoya tosaki ba miracle tolobaki totayaki tosaki na kombo na yo mais yesu akoyebisa bango bolongwa musika na ngai vous qui commettez l'iniquité ouvriers de l'iniquité éloignez-vous de moi. Donc eza na bato yo ba sa ba miracle ba sa ba délivrance ba sa ba makambo mineno ezo étonner bato mais o bazo tambola na vie na bango na kati ya bosoto ya salité ya lisumu o baza bien planté na kati ya lisumu batu wana ndeba o yesu akoyebisa bango bokende musika nanga. Donc c'est la parole, ils sont déjà jugés par rapport ya liloba Bible o basimbi. Donc na minute yo ata biso to juger bango to na kashwa ko tia bango te ata to juger bango to na sika ko tia bango te mais eloko na ko loba kake tribunal nzambe sali. Mais en tant qu'un pasteur, oui, mais vous sentinelle. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Ok. Lorsqu'un sentinelle a son un danger zoya, et l'on y a ça là. Na ko beta kelelo. Alors. Liboso abana nzambe. D'accord. Ko ebisa bango ke mutu oyo aye pa na yo na kombo ya nzambe. Okoyeba ye na maloba na ye kaka okoyeba na maloba Bible bito koyeba ye na misala na bambuma. Alors tant mutu mais misala ngwa ye na ngwa biki za sacerdoce approuvé na Bible approuvé huile approuvé nini approuvé ko sangana na basi. Oui, ba comment son système ya mwana o ya tsunamite ba comment ko s'appuyer na version na 2 Rois chapitre 4 ba mo par rapport na ndenge Élisée ndenge amataki na mwana chauffer mwana ba comme ko s'appuyer basangana ki ezaki mais amataki de likolo ezako matalikolo ya donc omoni ke mutu azo traduire liloba nzambe na ndenge na ye. Donc en tant que sentinelle, en tant que serviteur de Dieu, tous en attendent de la fin. Bible baki n'attend de la fin, batu bako koma ennemi des gens de bien, bako koma bako batu ano bazo lobela, eza batu na quatre églises, ce ne sont pas les païens. Eza na quatre églises batu bako koma plus mauvais que les païens même. Et c'est ce qu'on voit. Donc batu eza na ba pratique ou ezo sali. Baza plus mauvais comment? Ça dit baza sauver d'argent. Bako za na ba pratique o ezo tangela nga wana. Dieu est bien monté, na makali solo monté. Non, tout ça biso nyoto tozo mona ngo à travers inutile na bana kotanga ka ngo na sela ngo publicité tozo mona ngo. Même ba TV ezo. Tozo mona ngo na ba tête on le voit partout. Dès na mona musuna bumbu akufa pour ça délivrance il faut pas se payer ma à côté chou. Allez. Donc bato bazo sala ba acte wana li futi na bango ezalaka et puis suka na bango toyeba kango biso nyonso to mona ke baza Bible lobi na Psaume chapitre 37 observer méchant bisika zali et puis à un temps okoluke place azalaki okomona yete. Donc Bible lobi parce que il est fauché aussi vite que l'herbe. Donc quand ndenge mlitite kaukaka bakaukaka. Donc eza jouissance ya lisumu ya mukie ya tangu mukie. Merci beaucoup mon pasteur. Merci beaucoup. Je crois première partie de ce qui t'en a parlé comme combat spirituel, alors bien ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au bima
le combat est là, mais pour ne pas participer à l'influence, tu dois d'abord respecter le principe Yanzambe. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Neko Yaya, Neko Mwasi, Ozolanda Biso, mais quand on respecter le principe Yanzambe, et le combat est ali, mais pour l'influence, on a gagné dans le combat. Je crois que respecter en gros, les combats qu'on a la main, et qu'on a l'influence, les collaborateurs. Deuxième, tu parler de Kambouya de délivrance. Banabasi aussi baleki na ba blog ba pratique wana. Na banamba aussi baleki na pratique wana. Ba maman besi ba pratique. Obi ke na ba délivrance belé, ba pasteur belé ba zo ba mama ba femme maria bato. Ba femme maria bato mana bango, ba prophète, ba bana batupe, bana ba moseka ba bébé ça pe bango pour la délivrance, surtout quand mari de nuit o ndé, deska o ba prophète ba pasteur bakanga na on est moins mingi pour na koyeba ko découvrir o ezali nzoto ya bandeko na biso basi na poto ya biloko ezali mo ebele ba pratique so mona bango ezali te pour que moi abima boy fa sala bo ba pratique ko simba sala bo zo mafuta huile d'olive pakola sala bo alors bato nyonso bato parce que Rolanda yo maintenant remède ezanini. Okay. La caméra. Ok. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Babaka batomukili babaka kozanga koyeba eza liwa ndambo. Mais en réalité kozanga koyeba eza liwa ndambo te. Mobimba. Eza pena liwa. Pourquoi? Parce que soki singa courant eza wana et puis oyeba kité oniati yango okufi okei mobimba. Donc pona bandeko nyonso tu oyo baleki na nzela wana, c'est pas pourquoi, parce que bayeba kité, parce que bazaki séduit, parce que eza pratique oyo monguna zo utiliser eza mensonge et puis eza séduction. Donc akoyana lokuta et puis ako ko flatter yo na ba flatterie moko oyo pour convaincre yo vers le mal. Mais ce qui si on s'est retrouvé dans l'étape wana et que na minute ozo landanga ozo regretter pourquoi les cas qui wana. Déjà le fait qu'ozo regretter eza pas ya bien vers l'obi qu'on a yo. Pourquoi? Parce que Nzambe a longoli yo bon moité. Ozana na souffle de vie, ozana makasi, peut-être que ozana mbet hôpital parce que o se retrouva qui na situation wana et luke liyo ba problème yo et affecté santé na yo et tout ça. Le col a aux envies, Bible lobby pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc pour na yo, il y a encore de l'espérance na mokolo alelo pour que Nzambe asala yo lisusu bolam. C'est que tu dois faire zonga na motema na yo mobimba. Liboso na Nzambe pe vient avec humilité et pas na Nzambe pour que Nzambe bako sa yo te que non ndeko kenda ki wana lokola ngaki poye osala ki tout ça il faut payer sa offrande, il faut sala ko kende na banzela wana te et pas na Nzambe. C'est ton cœur. Quand ton cœur reconnaît que en tout cas na kenda ki na nzela oyo na yeba kite et zonge pa na Nzambe. Dieu c'est le Père d'amour. Oh, aza na capacité à restaurer yo lisusu, ya ko zongisa yo lisusu mobimba na état où ozali. Donc rien n'est encore perdu pour na yo. Quel que soit ce qui s'est passé, o esalema ki na kati ya bomo na yo, nyon surtout eza récupérable pour que ozonga lisusu na état o Nzambe abongisa pour na yo. Donc les salis est encore disponible pour toi, bien-aimé, yo ozolandangai na moment oyo. Merci, je crois que comme Nasuka à notre émission. Merci beaucoup pour le passage dans l'homme de Dieu. Merci. Merci. Troisième point de ton simité, vie à temps. Tu revenir encore une fois comme un combat spirituel, tu revenir encore le cambo. Il y a délivrance oyo, tu revenir encore le cambo moko oyo beta moi bateau. Tu là on a beau plus à si jaune parce que ça va créer en tout cas bon le bela sounini mais tu le belango. Obi comme tu le bela. Remplacer Vachi na Esther. Mais ban Nzambe belé lelo.
baza biloko wana. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est faux? Wana topesi yango numéro na ya contact ya WhatsApp et puis quelques salutations et vous allez bien. 2 ou 3 comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Numéro na ngai ya WhatsApp ezali plus 243 81 044 38 92. Plus 243 81 044 38 92. En tout cas, ma salutation nangai et pas ya la grande famille MEPS, donc ministère évangélique Parole du Salut. Bana nyonso, ba papa, ba mama, bana nyonso tout ya MEPS na pesi bino mbote et puis na bosanité libota nangai, la famille Poba, la grande famille Poba, la famille des hommes de Dieu, une famille bénie. La plus merveilleuse famille au monde, c'est la famille Poba. Na bosanité, mon autre moitié, Madame Rite Oazanandaku, Azotalangai, Bana nyonso tu, na pesibino, Mbote, Tikanzambe a Pambola Bino. Merci beaucoup. Titika Tenzambe a Pambola Bino, Toyamba Kilom de Diena Kombo ya pasteur Gédéon Poba, où il simika des sujets à Pamba, mais édifié yo nangai. Et l'oko souka lobi, soko zo yo kaba regret. Tu es en train de regretter par rapport à la pratique wana yo ebakité. Ils ont déjà un pas vers le salut. Son numéro est là. Au bengiye, à quoi orienté yo, soit. Au bengi pe biso na plus 243 947 45 03 ou soit au bengi numéro ya papa Carlos Kalambay, numéro des nations, c'est un pasteur au yaza tout près na yo na France, ça la démarche wana kuta na ye benga mama Anna Kalambay pour basunga yo peut-être senga babilo moyo uta en Afrique batinde la yo pour la délivrance et créer le problème tant yango yo nzambe azana lingi nzambe azana bosenga na yo alingo kufa na lisumu wana tepe okufa na pratique wana te même yon de kozotala ngai obimaki na pasteur moko Paul ngolo mari de nuit obangi na prophète moko Paul ngolo mari de nuit abebi sabana même yo jeune fille ozotala nga un sous pasteur moko akosa ki yo na évangile moko na sala de délivrance ya Élysée peut-être l'équipe nango opesa pe bambongo Luka basena nzaba sambela pona yo parce que tu es en train de marcher avec une grande babengango malédiction ou lobby et ko semble yo très difficile bande ko so azaba otala ngai ba yebi makamna oloba obote pe na pasteur moko pour un suna ba pratique wana mwana mo posa na katana nsupe ya pe mwana ya ndako wana te me ko c'est la zemi peut-être ina ba pratique wana c'est le temps yango yo o se repentir ndeko mobali tango peut se repentir singa wana okanyina luketu wana prophète apesa wana e bikisa yote e obiksote yaya et bikisa yote ta odana ngoya ta repentance que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup pour une émission le Tusuki awa méditez la parole de Dieu marchez avec la foi respectez les principes nzambe to sama kamoza mazo bisayo et mingi s'accrocher na parole nzambe est-ce que ma pratique de ça mana ils a basé la Bible. Je crois en moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Ciao, à la prochaine numéro.